Le président Vini, on a respecté le président Vini na PC Mbote Sika Azali. Ngai, na mono dirait zaki option ya bien te ko leka na TV ko loba ko sala analyse wana. Ya loba ko na monokote mais ndenga ka lobelela kikaka. Etindi bato ba raisonner ke balinga ba kosa. Nga na préférer que le président Vini fala benga bango ta na téléphone. Le président Adavan nanda ko nae azwa ta l'émission ande ko nae artiste azo ko critiquer ou soit ko sala analyse mo boye relaxa bato ke makamba loba ki eza faux. Obaki se les passi au baki c'est lié force il y a cause la guéri tout ça la rabagé na malaria tout ça la rabagé na typhoïde mais na poisonté donc c'est à dire ça mutoane loko oyo oyebi ke ndenge za bongo e meme na liwa donc oyebi ke ndenge za na ngwana emsusu na tamboye ce qui peut-être ba découvrir ki ngote tant susu ba découvrir ki on a retard ne kwa ngati kabiso étape oyo bango nyonso baza na étape oyo na minute oyo ndeko na yo comédien ndeko na biso na biso ne mutu photo réconforter bango biso ne mutu to pesa bango force ou bien espoir ya ko vivre po olo bakene naza empoisonné aussi longtemps qu'ils a lokuta je crois pas que bakosa la G ya bongo baleka ki na TV est-ce que balobaki ke l'artiste mutu ba seli biso ngo ada lobaki 4 mois Raïssa lobaki une semaine et demie Raïssa Lobaki une semaine et demie, tout Raïssa Lobaki depuis na découvrir que Nazana poison ça fait une semaine et demie. Merci beaucoup za na sozo ça bien. Non mbali na potote. Ya solo. Oh ya solo. Ngaza na confiance à battre mibala potote. La umbela na se yangona tout à tolote yangona sala fierté oh. Na loboko na yangu yango nyonso ekoki ae ae asina ite na koya na baite o na bolingo na yo tambe yango nyonso ekoki oh. Alléluia. Esengo na ngeko milo yembo. Na yeko kubisa yo. Mama, kolo Yesu, kolo yabo. Moinanga na kumisio. Ya motema olo yabo olo potanga mosika mama zambe ya bofele mobali ya baveve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobanda koyebela yo kokumisa yo omoi na nga mobimba na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa na nga kokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga boboye na ye epeli yo mama na yo yo tabe ya bomoi na nga moya miso na ngai esengo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
yaya nde toyokaka baexemple à suivre cette fois-ci exemple TV si on voyait exemplaire en nzoto na yaya saboni. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, me voici encore une fois de plus devant vous. Je suis Barési Baga, c'est toujours avec grande joie donc, de vous présenter cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité sur Exemple Télévision. Merci beaucoup d'être plus de 19 000 personnes à nous suivre. Alors, merci beaucoup. Continuez toujours de manifester votre amour. Et je vous signale déjà, bientôt là, pour vous, Bandaba Théâtre, on fait la partie d'Exemple Télévision. Donc, déjà la semaine prochaine, pour aujourd'hui, finalement, ils ont déjà produit par Exemple Télévision par moi, le nouveau producteur mature au démoré de la cause de Moutina. Et si combo dans le film avec des choses alors tout bon dans le théâtre, vous s'abonner déjà parce que vous ratez déjà semaine prochaine vous enregistrer la film de nos cadeaux il y a enfin. Merci beaucoup. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous voir sur ce plateau. Il a un comédien avec talent, mais avant de souhaiter la bienvenue en tant que de tout ce qui vont faire de la femme, vu que c'est à moi de dire à la femme alors pour nous comment passer au Bassala pour madame la femme de média. Donc nous allons recevoir les comédiennes, les danseuses, les chanteuses. Alors nous avons ce qu'on a mon repas parmi Basta. Comme nous on a eu le temps pour moi de dire un grand merci à Déo, à la prise de vue, puis à la régie finale. Un grand merci à Yannick Chamba qui est mon boss, qui est mon patron, mon sponsor. Côté matériel, c'est un moment social, Malik Arafat, de bonne manière. Merci à Julio, mon enfant, qui était depuis Montréal. Merci à Monica Makambofi, le disque, BBC dans le moment Kinaya. Et pour Primaya, je vais dans la Norvège, moi, la Manouche, et Sali, la Toto Ferrari, la Mère, la Kinja, ça, je suis avec la Manouche et Fela, qui fait la Kinja. Pour que ce soit là, là, représentant mon boîte, et puis en horizon, on se souvient que la Mara, moi, portrait, moi, bouquet, pour faire la meilleure mission. Et par après, pour rejoindre sur ces plateaux, avant tout, je dis d'abord bonjour et bienvenue à toi, Manouche et Fela. Bonjour, Barési Baza, le nouveau patron. Kandingo Lobby, producteur mature. Donc, bonjour, Naïf. Voilà. Très bien habillé, bonne fête de la femme. Merci. Merci pour la paga pour ton bon banzo. Tenalingali puta mais on peut bombi kanzoto. Est-ce que moi c'est peut-être moi c'est pour aller puta. Donc moi c'est ali puta, moi c'est amutu. Moi c'est ali puta. To la tapeli puta. Bon ce qui n'est muta la tili puta pas la tanga kanja ngolingwanda, kanja ngosuki moko boye. Donc au mona qui dans le mois c'est pour nous que moi c'est ali puta. Voilà. Merci beaucoup. Alors, accompagné avec Déo qui est mon réalisateur, je vous laisse suivre ce petit portrait et puis nous allons retrouver tout juste après. C'est parti. Dans l'exercice du métier de cinéma, les exigences jouent un rôle angulaire incontournable. Le sens du devoir, l'abnégation, le courage, la créativité, l'anticipation, la constance dans l'effort et surtout la rage de vaincre, tels sont les maîtres mots que notre championne rumine au quotidien. Et Fela Bekila Nanouche, Kunagüero pour les intimes, est devenue au fil du temps l'actrice qui ressemble aux aspirations de l'audimat télé. Alors que la sémence du cinéma siestait encore, c'est la coupe et couture qui a émaillé ses humanités secondaires et au passage une bonne dose de formation en esthétique au centre Gali pour diversifier les talents. Et donc, il faudra reculer de près d'une décennie derrière, soit en 2011, que Efela va commencer à réveiller son talent d'artiste à travers le groupe théâtral Le Visionnaire de Fanny Massoudi. Et après, c'est le déclic de son ascension qui attendra 5 ans plus tard. En 2016, la charmante Efela Bekila fera ses grands débuts dans le groupe théâtral Congo du Mystère Chilobo. Herman Kasongo, l'élève d'un bon maître. Ses fulgurances dans des films comme Motema.
ou encore Likaneli lui vaudront déjà le surnom de coffre-fort artistique. Nous saluons notamment au passage son intégration au sein du groupe théâtral X Ciné aux côtés de Jorvi Mwanda, où l'on peut la retrouver dans la pièce comme Carton Rouge. Et voilà, enfin arrive l'heure de la renaissance, le leadership tout simplement. À ces jours, Kun Agüero est l'initiatrice du groupe Victoria, qui d'ailleurs présage des très bons auspices pour le grand bonhomme des téléspectateurs et internautes à travers le monde. Le pseudo de coffre-fort artistique n'aura pas été anodin. Nanouche Efela est caractérisé par des atouts indéniables. Interprétation magistrale de second rôle, la capacité à diriger et à écrire les scénarios, la capacité à aligner les tableaux et à faire du bon casting. Un tel diamant est une personne à surveiller de près, car à travers ses œuvres, plusieurs de nos compatriotes pourront toujours retrouver leur marque. Parmi ces scénarios qui ont fait sensation, nous pouvons retenir des films comme Mbeba, où l'on peut voir Pati Melanga, femme infidèle qu'elle avait été au village. Une fois à Kinshasa, elle devrait à tout prix chercher un jeune homme en amour sur qui jeter ses mauvais sorts. Elle. Voilà. Les. Voilà. Nous sommes. Ah, tika oyo nande na yebi yango moni nous sommes oyo. Nous sommes oyo nde na sina yoka ngono kuna na mboka esika to yakina mboka tata ifa ka koluba ngo mingi. Lokoko koluba iso wao. Sika yango te. Luba onga na luba. Ils a verbe être autant présent. Ils a verbe être autant présent. Verbe être autant présent. Verbe être autant présent. Je conjugue le verbe être autant présent. Je conjugue le verbe être autant. Des films comme Le vrai héritage. Tous ces biens qu'il a conçus par tous ses efforts revient à ces deux enfants. Il s'agit de 1. L'aîné Herman Mukoko et Souris Mukoko. Là où on pouvait retrouver Anna Theresia et ses enfants, le tandem Souris et Herman Kasongo à la recherche d'un héritage matériel d'usurpation au détriment de Fâché Kalombo et de Efela Bekila, lesquels ont bénéficié d'un héritage prophétique, une Bible tout simplement. Ce portrait n'est qu'une paire de manches, car le meilleur est à venir. Très bientôt sur vos petits écrans, le groupe théâtral Victoria a les armes qui puissent vous éblouir et vous fidéliser comme jamais. Au-delà de sa grande charme, Efela Bekila Nanouche Agüero, le coffre-fort artistique nous transmettra toujours et toujours sa joie de vivre à travers ses œuvres. Bravo l'artiste! Et voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu ce petit portrait de Nanouche Efela, Lelo Maman présidente de Victoria. Parce qu'il a porté presque tout est dit. Qui leadership en tout cela, je crois, tout cela moi déjà, n'a pas bandeli à exemple TV tout cela moi déjà. Ah oui hein. Mais tu sur le Victoria, basa mon amour en fait Victoria basa mon amour Dieu merci, dans quelques mois au Boussadi déjà.
basanga Victor eza qui te dit pour évoluer kaka ndenge ezalaka na bagroupe nyonso répétition tournage mais jusque là Victoria tozana na ba tournage ya bagage Victoria yango moko penza non tosali film te mais tozana na kati ya préparatif ya fête ya film donc bientôt vraiment boyamba Victoria 100% Victoria. Voilà, bientôt 100% Victoria. Non, bah, sinon, du espace dans oh oui, notre espace dans Kinshasa, dans Bisso TV, tous les cas chaque jeudi, à 23h et puis vendredi à 13h. C'est facile pour l'espace, pas de développer, place le plus, bataille là. Bon, en fait, pour l'espace, Isaki a besoin d'éléments, bataille éléments, ceux qui se fait nango, accepter. Donc, vous voyez, ça dit, au PC, droit, au essai, nous répondre au cas. Et puis voilà, on est qui nango. Film oyo ça pour na chaîne locale, la chaîne télévision en clair. Déjà pas film écrit mais produit par nous écrit par yo. Ouais, jusque là ils ont œuvre d'esprit na. Oui, ils ont œuvre d'esprit nanga mais film oyo sipo ils ont na Bisso TV qui film qui produit par les boss Yves Lubama na Top Vision. Donc production na yé donc quoi déjà c'est les cas qui n'ont pas aba tellement ils allaient avoir de l'eau mais les cas ils allaient pour les cas il y a un côté où tu fous toi il y a un côté où tu fous toi pour les cas tellement que tant bah benginga œuvre on a zaki on a ma beaucoup zaki na yango yango na présenté na yango na public na la Kinshasa vrai héritage histoire vraie histoire c'est bon en fait ils ont histoire moko et comment qui et pas langa mon et comment qui vrai avec na Top Vision tant ba fan ba abonné ba balandaka Top Vision tant balandi yango et ba to belé o ba se retrouver na kati o ba benganga histoire vraiment ils makambo salama na famille na biso histoire donc ba to belé ba benganga par rapport à histoire en fait eza histoire moko nazana besoin comme filmer héritage. Tant on a un jour, on a tournage à Maman Fanny Massoudi FM, que je salue. Na oki azobeta afuna sala film mo héritage. Tant na zongi na ndako na bi monsieur na pena sala sous héritage. Et kende ndenge moko en fait et kokoza la héritage nazo lukana sala ngo héritage na mona batu basala ba film héritage batu bazowe la héritage et sali boy na fande siko na comment raisonner pour ezala autre que héritage ou ba film héritage total aka il faut na sala nini nde na vanda un jour na butu karanga mona raisonner il faut na pour ma film et film on est héritage c'est le comme héritage ya astuce ya bible ya ko yilangai tant on a tali na moni bon bible eza héritage héritage parce que ndengo moni na film héritage balanda yango bamonaka Herman na souris batu batikala ki na héritage o ezalaki palpable o ezaki na matériel o ezaki mituka bamoni ndenge komisaki bango esalisaki bango ba folie esalisaki bango buzo bango bakoka ko sala te mais par contre bato batikala ki na héritage ya bible bamonaki sika bible mimaki bango donc c'est pour dire que ma famille oyo apensera peut-être ma parents va passer que pour natike la mona pour mona za la bien les loso qui ngana zate il faut kaka natike le pango faut natike le mutuka faut natike ba compte na banque ba bossa na rake o ezaki important eza peut-être eza kotike la bana li lobanzambe parce que avec la parole de Dieu et kotalisa mona comment est-ce ka koko tambola. Comment est-ce que akoko koya te lobi bonaza na mbongo tangu susu mbongo na raisonner na kindeka ba boîte ndenge tout monde qui Herman de na kinde boîte na comment na folie tout ça omoni na bible na liloba nzambe ete ibana et puis bana bazaki na mbongo te mais quoi kaka na bible o batikala ki nango esalaki ke na suka ba se retrouver le quoi koleka na bato batikala ki na héritage ya mbongo mapango. C'était facile pour ça à casting ko bien appelé ba mikolo musu pour diriger bango est-ce que ba buda repété il fait la diriger et tout non nakutana na mtu abuda kingate et surtout que ezaki pe na aide ya Tino Matuza que je salue ezaki na aide na yepe donc au travail qui na ina kuma film langa mais les boss ayebisaki nga que le chef Matuza a dirigé nga nde to travailler ki na ye to benga ki bato na ye bato bayaki to diriger ki tournage na ye donc ngamo na za na zo expliquer ki tableau ezaboye tout ça film ezaboye ngamo na expliquer parce que ngamo na koma ki film donc ezaki nango facile donc mutu nyonso aya na ye côté financier ba futa ko bien
Barezi baza yo na ndimite ke tsacha tsa mboka na wana to tikela fani katalea donc il a ça qui film ça qui produit production les cas qui n'ont bien non eza question ya bafuta kinga bien te ceux qui déjà filmé bimaki ceux qui déjà filmé salamaki ceux qui déjà na benga ki ba mikolo ba icône wana oyo to respectera bango je crois pas que na obenga maman Anne Teresa Robenga maman Moseka papa Soudiata baya basala musalamu o bazwelo te bakende donc c'est un peu ça donc comprenez comme ça c'est qui n'est éviter voir les cuisines internes to éviter ceux qui payent les gars en vrai à lui déjà parce que bah artiste faut beau démarrer après dans œuvre de spin bino au c'est là moi quelque chose de ça un peu moins bien donc on peut se battre avec le producteur il y a moi le numéro donc ça il y a mon macambo autre que par contre on va passer là Ibiso. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention de tout le monde le cinéma de et fait là donc et fait là nanouche ne fait là comme on est dans open ba vraiment singa ma ba itika na makasi batika na mingi fait là grâce à Fraser Mankason donc nanouche bunga vraiment nanou kutu tout que non nanouche ba tunsu ba benga bonga kana na boya no succès na suka mais comme vraiment itika les a fait là comme itika là fait là et le loyo Olobarani peut-être pour le président Herman et surtout que à haute pour tomber dans un scandale il y a belé à cette victime il y a vidéo sextape à cette un scandale il y a maman belé et royo tant que le lot comme on est fait là monte peut-être à salon pour battre belé battre quand comme on fait là que nanou et bunga pour faire la toba que surtout bien peut-être fait les comme il y a classe ah c'est auto tangana aussi que ta famille na biso nanou ils araba après nous avons continué sur robenga ce que royo ka scandale on est comme là qui na tawana et ça là qui on est normalement il fait ça à faux il fait ça la mabé union soit komaki na ma et komaki na mato ils a ça ka faux bando ça mabé comme na miss pour mon vidéo et ko bando ça mabé de l'autre peut-être on rendrait peut-être hommage de son vivant l'année que comme on aurait fait la politique na ko ipseni et surtout dans ma campagne ça peut y arriver là qui est à propos à mon cambo et comme là qui est je crois pas qu'il y a le bon na public boy parce que dans un numéro na yé tout solo laka donc si à dire na lo banaye mbala moko donc tout les lots déjà ils ont retard makasi il y a quoi bisanga qui na lo banen loko par rapport à maman et le cas parce que tout solo là déjà beta pendant que tu sais les canaux par rapport il y a combo un grand merci voilà pourquoi dans documentaire n'anga jamais aurait kozanga et donc ils a maman Fanny Masoudi dans le baraké FM Masoudi à salanga na niveau akin pour baye banga nanu et puis président Herman à salanga na poto pour que baye banga et fait là donc un grand merci oyo na otika la jamais ko bossa nango na otika la jamais ko za ingrat envers yé ceux qui attendent les lots donc le tiré parce que on a le tiré donc un grand merci vraiment na yende na lobaka parce que maman Fanny Masoudi azam tabisenga na ki et puis président Herman abisenga na niveau international donc le groupe Congo et un groupe au lelo ata lelo na zwaki déjà engagement na yo kende eza bo photo ça lelo mais soki ndako ane benga en tout cas na okata ya yo na okata yo na ko servir bango donc voilà merci au écossais la kate bon Georgie tout le monde peut l'apporter Georgie oui eza oui na niveau l'hôtel à ko to jaki fait non yo to contrôle au bâtiment non ne dis pas ça na bakisi le côté eza ndako pe na lekanaki soki pe na kota ekuna parce que zaki m za ngo street parce que zaki groupe vraiment ndenge za groupe théâtre tamso na kota te zaki groupe d'accompagnement donc eza le quoi qui vous allez na bakampo na yo et puis vous avez un programme na yo vous avez ki maman présidente na yo vous avez ki papa président vous avez chef quelque part pour travailler pe na kati ya itine donc ça ndako banda na ye banda oye ba valeur quand même que oyo atandanga ko sangana na biso boye maye pas ça leader mon quelque part moi ba manquement ko ya respect non manquement ça a été manquement ça quitté en tout cas sur le plan respect na kati ya itine j'ai été respecté par tout le monde même ba chef na kutaki bando benganga kutuka mams chef Simif bando benganga mams donc côté manque à respect na tikala vivre en côté même yemo le président je revis même ba chef nyonso bango tout na kati mutu tikala ko manquer un respect
de l'autre rôle effet la zap na artiste complet dans le sens que Kinshasa peut bailler yo poto peut bailler pour les deux ans ba tout ça dans ka star ya poto kin là le rambo na place bata YouTube ba star grâce à ya Fanny Massoudi FM asalanga na Kinshasa non ils sont appelés moi bon confirmer pe na kin confirmer pe band te wana yo follow ba ngana ebita kina za olekana malgré pour ça peut moi image moi belé na ndenge pe moi kin batama utota mo mona moi ba se référer na OP. Ah oui, mais oui, si ezalaka, malgré tout le monde dépété baoye bayo parce que mutuno social atala théâtre était mutu place musu pe oleka mutu pa ayebine pe yote ça fait la place musu pe oleka na pe be mutu reconnaître ojoaka au sala théâtre tout ça donc voilà de lorsque vrai héritage sur silikuna lamba de jolo musu sto ah oui oui tous en la préparatif il y a film moko na lingi ba fête mingi bon préparatif a fait il y a filmé on a préparé film moko bientôt dans ce qui vrai héritage Sili il y a monde mutelekana on a masqué dans le même titre on a masqué même histoire on a masqué dans tout tant comme après peut-être non on les canons jusqu'à vous avez la meilleure copine à théâtre la théâtre meilleure copine oui on a des crimes dans la Félix Motingé dans la des crimes dans la Félix Motingé dans la des crimes dans la Moussousou Chancel Matsanga et puis héroïne Congolo bango 3 ok voilà bango 3 master ya nanu chef là donc et fait la maman présidente il y a Victoria quand même peut dans battu belé ya battu va continuer kaka kuya kaka na recrutement ah oui battu va continuer kuya battu bazwa na bango o pas zoya na conscience atikali o pa oya ne kaka tour amoni na kinanga pe fait l'osage kokamba ba mito battu ba différents comportements où tu as des parts et d'autres ndaku na ndaku ouais ozo gérer on ndenge nini bon pour na côté ko gérer déjà difficile déjà pas si mais tellement déjà na mesana dane lo Congo na mesana nga dane lo Congo ya gérer bateau bien que vous êtes présidente mais vous êtes la chef quelque part vous gérer bateau na ndenge moko déjà comme mesana nango déjà nazaki nango pas na le visionnaire na nango na Congo déjà na yebi déjà ba mambo ndenge le kanelaka et puis Dieu merci pe na viva pembe na bateau ba yebi ko gérer vraiment tozana na groupe Congo msusu likamboye pe na ya munene bino bozu palpite bobi nzambe na président soka yeni tebi ka usala bo moi pas président pa yé et loko bonai ko zela sala asali yangote bino bo palpite ki be bomoni yé à l'aise et puis les camarades à gérer on peut les caniper on dit maté que kokai ko lekana tant to kasaka ko ganga akosa ko benga batu ba ko sangisa mais asala ngo autre kende to zako kanisa donc c'est pas facile mais na koka na ngoka voilà lelo to kara oh ba star ya ba amitié na ba star mikolo c'est comme si mon ba jalousie mo ko mon kota mikolo ba ya kala ba como ba leki boya na ba vitesse mo ko boye ba leki ba so ya na ba vitesse ya maramunyoso ba so ye ba na ka mo mingi ba ko sa pe mo succès mo mingi ba zo za la pe ba impoli mo mingi ta ko ka mo langa joana o milo belanine. Bon. Effectivement, vraiment, sincèrement, on a un problème. On a été qui monta le baro balé qui est pas nanga surtout. Presque bah y a une chose on a coûté na bango ils na scène, ils na normal beto coûté ni boyer na le romoko fête tout ça rencontre mort boyer na coûté na le roanate. Mais nga na ebi na donc na éviter ce qui balo bango na cadre nini ce qui tant sous moto a le babongo a coûté na ki na moto a ça il est fier. Soit à côté avec na mutu moka makaki respect ou bien peut-être le babou mais na part na ngana na kuta na ngote lelo to mona la ndeko na biso ba adai lunga autre rôle ba boza pe moi génération moko parce que ceux qui ba calibre mais beaucoup jouer ba succès na bino pe les arts de père adaza victime ya poison et audio ka kito tala kiango ça que non neni ada haïs et tous les autres oui et on a tala qui le président Adaï Lunga na souhaité bon rétablissement et ça l'a passé parce que tout ça la rabagé na malaria tout ça la rabagé na typhoïde mais na poisonté donc c'est-à-dire que ça mutoane loko oyo oyebi kendenge za bongo e meme na liwa donc oyebi kendenge za na ngwana emsusu na tamboye ce qui peut-être ba découvrir ki angote tant sous ba découvrir ki on a retard ne kwa ngati kabiso ce ko kotala yango
na moni mbala moko ndenge ngeza la ngaka tika biso na ngana mona maman perte ya ndeko na ngana mona perte ya star munene donc tout ça vraiment ça là il passe et chokaki donc bango tout koyoka basango na matoi et ça là est vraiment mabe parce que le malroi bango ba sali moi parce que ta président venu à de qu'on a bango peu comédien à tout beli ba ça peut na ba propos na été na ba dire il y a modéro pe les sous que ba ça la poison et tout que Robi malroi net bon c'est c'était dans entre bino to ba mso ba ba est-ce que le Cameroun yo comme malroi ya chiko pululuté balinga ba na passe bo ça le roi net pe nini ngai na loba elo moko ezake to bande ko lobango ba do ba yango ke ba artiste to lingana raté ba artiste to linganité bolingo ezala raté to ça na mabe mais sikoyo ba biloko wana quelque part et oui ko ça la preuve ya bato banzima makambo yo eloba maka pourquoi un exemple ezake ndenge oza boye oza chroniqueur leki na TV olobi non nde naza boye naza na problème boye aussi si ko ça l'émission na yo ndeko na yo lisusu ka chroniqueur aleki lisusu na TV pour asala analyse ya kotinda bato na réflexion ba raisonner que peut-être peut bareza kosaki c'est pas normal eza normalité soko leki na TV olobi ke oza empoisonné soko za ya so lokuta ya ngai efelani est-ce que ceux qui ngai mutu fona ki ne ko expliquer lisusu bato ou soit ndenge po bango baza ba comédien baza na étape oyo bango nyonso baza na étape oyo na minute oyo ndeko na yo comédien ndeko na biso na biso ne mutu photo réconforter bango biso ne mutu to pesa bango force ou bien espoir ya ko vivre est-ce que biso ne mutu photo dis-moi ce qui lelo le président Adavan Nanda kunae azwa ta l'émission ndeko na artiste azo ko critiquer ou soit ko ça la analyse mon boye relaxer bato ke makamba loba ki eza faux ou bakisi les passi ou bakisi les force ya ko zala guéri ou soit et puis ba guérison mususu bato mususu bazala na hôpital ba obela mais il suffit bato ka ba otala pesa ka force moko boye siko tango muta otala yango je crois pas que ba réseau ko vanda pena botango mo etani oye na média oyo yebi ke mission na osala monde entier ba otala yango po oloba kene naza empoisonné aussi longtemps qu'ils a lokuta je crois pas que ba ko sala ya bongo et puis autre chose eza que tant baleka ki na TV est-ce que baloba ke ba artiste mutu ba célibiso ngo c'est ça le problème pour artiste non on a par contre eza ko sauver image te eza ko to ko bebisa susu bien pourquoi parce que tango orolanda na ba commentaire bato ba kotia ba ndolo ba ya soloko ay na mono za na raison bato ba opese raison otina mituna bango nini peut-être ayokela ki baninga mawa mais ce que tango yo ye na émission mo ya otalisa ki ada lobaki 4 mois Raïssa lobaki une semaine et demie Raïssa lobaki une semaine et demie to Raïssa lobaki depuis na découvrir que naza na poison ça fait une semaine et demie te koto yo sala ki bozo siko soki ngana ndako na vanda ki lora bon na moni lora bongo est-ce que ngai lisusu artiste mutuna ko ya na média pona expliquer bato ki makambo ba oloba eza na ba zone d'ombre na kati eza na sens te esika sikoyo un mususu oleka ki peut-être pour na moni ba lobby bien te na meka un peu ko éclaircir makambo ba lobby tam so leka ko pe na mutema mabete mais déjà ko bimisa ke loka bongo e ko tinda ba finga baninga e ko tinda ba mona ki baninga bazokosa obulakisi preuve ya ko loba bato ko pesa bato raison pena ki to moni pena ki ba artiste balinga na ate ozomona eza vraiment qui tout roté tout c'est soutenir biso na biso ce qui peut-être présent vini on a respectaka le président vini na PC mbote sika azali ngai na mono ndire ezaki option ya bien te koleka na TV koloba ko sala analyse wana parce que il n'a pas dit na monoko neke bozo kosa mais il suffit ka ko sala analyse kaka oyo asala ki aloba ko na monoko te mais ndenge kaka lobelela ki kaka etindi bato ba raisonner ke balinga ba kosa nga na préférer ki le président vini fala benga bango ta na téléphone parce que na yebi kaza numéro na bango akoy ko benga bango ta na téléphone pour ko yesa bango mateya oyo apesaki bango na TV ingaki ezala bien kutu makasi kosala ngo na coulisse ke na TV na nzimi te ke na TV ba oyoka na TV tango olinga yoka ngo atali ba commentaire et décourager mbala momoni ke conseil na yo et ke pamba mais soki peut-être asala ki on a téléphone et ki abengi ya lobi non baza baleke pa na ye opesi bango conseil tam so benga ba yoka bien donc to lingana ndenga solo c'est vraiment to lingana parce que
soki toyinani emema biso nulle part. C'est ça. Autre chose du coup tona olobaki mususu na bato mususu na likambo nene komelaki président Herman Kasongo bato bamoni yango bêtise mais il y a des gens oyo basoutenaki ye oyo batiaki ba je suis kingani bongo siko likambo wana koteza likambo ya asalaki anga yokaki neko to bien ezaki intimité mais siko na likambo oyo ezaki etali écouter vie ya mutu na quand moment nini simbi pété siko je me pose des questions batoyo ou soit artiste oyo soit ba chroniqueur oyo ba osala ba analyse ya makambo pour dire que bazoko ça soki lelo président adakoyaki ataki zolo likolo ba ngaba loba bongo tout le monde qui a soit non pourquoi les qui na télé tout le monde qui a et pas présent Charlie première fois nana yebaki deuxième fois nana yebaki ba tout ba yebango est reconnu déjà suis 50e fois c'est que peut-être mususu et comme équipe deuxième fois troisième fois pas banda robomba pourtant mususu les kai pe na média et ngaki arrêté yango oui donc ce qui lelo peut-être ce qui ngana encourager qui na ndenge président adalika na TV parce que mutaza ko bombeza ki rais pour na kotala na koyoka bango mona ki rais mutayebaki liboso mais bombaki yango mais président adalika ki nice ngako na monango bien parce que tant à l'équipe bongo muto asala ka mo déjà tant mususu bakoko timbela ngape donc moni ke muto na komi ekenge donc komi vraiment ko vivre na ekenge fait l'homme ayebi ke nde nazabo nazaki na poison tant mususu ko musoka leka kité et ngaka yebala te muto ngako roya pour na deuxième fois pe troisième fois donc to lingana vraiment ngai et surtout bino ba chroniqueur na ba journaliste na biso boboma biso makasi boboma biso vraiment na ndenga osakana te pourquoi na ebité barezi oleka musalo salaka obuta na ndako te otangela en classe na ebité na déontologie na bino ezaka po osala musala bien il faut osalir moto po elakisa ko sali musala ngo bien na mituna ra air moko donc po na musala na yo qui journaliste na yo po osala ngo bien po sala musala no bien il faut salir kombo ya mutu il faut osa l'émission mobo mami qui titre moko bo o ezana bato mususu kuta roza la talika titre babaye déjà monde déjà ma la baba nzo ngana leka émission moko na bondela muto na yebise pardon ko tina nga titre mabete to yokani ne pe bien mais émission c'est tango tina ngali ya mami kenga siko ngana za posa peut-être muto mona bwakaki ata l'émission mais outa la ka titre ba komeli o tina ngo muto bato ndeni mususu tindeli muto ngana tindela bato balie mususu na kimweli bango bol pardon e bolanda titre te moko répondre nga bitoko landa titre to landa pour na otalati o comprendre na ebité musa na bino ba zaka il faut ko finga batu il faut ko toucher tina ba point mususu ko na mutu azana TV ozo finga tina mama ya mutu na ebité musa na bino botangela ngo po biso to leka na biso kuna te biso to yebi na biso maboke bino batu boleka ta na nzela ngo to ebité est-ce que po musala no tambolo mona ko il faut finga mutu ben ya wana pe bato ba yebi bato ba finga bato bakala ba mokie ba finga te o mona pe muta te ngal kutunde na zabu na sala constamment bato kutunde bunzi batala ba ngo mingi bo ba finga na mono nzire bango kutunde mutu batala ba ngo mingi batala bango te faute so ba punir bango batala bango le c'est ça au sali mission bo titre na ya mabe mutu ba wina ko tala ngo moni ki sali koti si vi mingi te o moni ki mbala sima o koti titre mo ya bien. Voilà, un exemple de télévision, on a il est là, il m'a titre pour arranger, alors vous excusez Bissot, manager n'a au baby, seulement Moussa la mettre au bonus, c'est titre ma bé, et cause à les sous-soutés. Mais on a tombé en haut jalousie, bah, il y a mes colonnettes, bah, c'est un cette nouvelle génération. Non, faut pas bien comment on va y ma bé, bah, non, bah, comment on qui si bah, comment on va dire un guéringue, bah, bah, il va rejoindre un guéringue. Il fait là. Oh, il y a plus mal lembe. Ngai église nangezaka na banda na venir Chilo et pas mon daddy Blaise Ngoma na église nanga ATCT balandinios ba ntiminios ATCT ba pesi bino mbote na pesi mbote na pasteur nanga oke sika église nangezaka ya ngwana nanga yangeza na banda yo na banda mais batangi po ba kenda na ebite nyangi roi Géré place pour la jeune de nouvelle génération bélo ba c'est ma case ba za église na bamba okenda so ba ki osambela bien nzamba tombola ba ba be ko moi jalousie o ba ya mikolo ba olinga ba lekite pour élévation parce que ba kota ba dire président minabi haïsa le bela succès ba to ba ça ba succès ba que on va présenter bon tout ça donc ngai eloko na ko loba na esika na ezaka ke to linga na ndenga solo
tolingana na ndenga solo si tolingana na ndenga solo tamusu mambwane ekoma te si tolingana na ndenga solo mutu moko oya nde naza boye nangi nasala fili mabe ntango nga natalika naki na sinali feli kebata mutu banga salo mabe ekoma ndengo et puis beaucoup mpe kose méfie na bafanatique mpo babi motu asali président ada mabe aza roi ayaki le roi fanatique parce que dans bafanatique mosusu bo se familiariser na bango bokomisa bango roi bandeko oya mpe bofana na ye oya passe mpe baséjour na ye place mosusu mona ye mpe pa na yo bozolia mayor kayaki peut-être mission moko boye mpo bokoma bambanda moko imaginaire et fait là au bébé ça peut-être bala mutu moko na poto par exemple ozomona joa mutu moko alinga et fait la mingi poza fanatique na moi c'est ce que ka yo kena ko yo za fan na bima glisser lo kwabo Bagasi tozala na danger, tozala na danger vraiment makasi. Tozala vraiment na danger parce que muto wana azoya yo yebiete, ya yebi yo bien. Voilà danger tozala. On sait pourquoi il faut katolinga na ndenga solo. Il faut tolinga na ndenga solo, basi ya poto balinga kabande kuna biso ba comédien, bolinga moninga ye. Na kondana nanga babulingo ezaka teke mwasi ya poto alingi comédien mobala poto alingi comédien parce que eloko babengi bolingo ekutana na circonstance nyonso pour ça la échange bino pe yoka kana bozwa mibali na bango de bamba rozwa mibali na bino na kid de basa ba cause équipe na eza na bongo te na éviter si bo bazo ndenge nini bolingo ekutana na circonstance nyonso na circonstance nyonso soki bobenga bandeko na biso basa bandumba bazo sakana basa poto siko ngana mituna helo moko ba reza na Kinshasa akoma Canada te akoma Belgique te akoma Paris te akoma comme na relation na mutu à Paris c'est que mutu à Paris faut lokaye siko ya bisoni ya misonine ya misonine ote abaza bandumba basakana na basi ngai to na vandi na zana kati ya Belgique peut-être na bi natala mutu mona musika na sepeli na ye est-ce que to no benga ye pona linga ye soit na to komane na relation na raisonner te quelque chose na fille mo pe na Canada ko lukai na raisonner te quelque chose na fille moko kaka ndenge nga na zweli kanisi kaka ndenge misusu pe ba ozwali kanisi ko neti yebisanga babolinga bongo e koma série ndenge nini mais ya série pesa na moto bona ba président Muscada on a la patron na Nora ba fana na bango ba vana na bango très bien o mona bango so ki na Instagram o mona bango o ki na Facebook o moni bango o ki na WhatsApp o moni bango donc c'est pour dire que bango nde batu bayaka na intention ni bango batu bayaka na intention ni pour muto azaka na intention za muto aye et non muto yo bayeli nga mutu ye mutabanzi tango yake ki na intention ni donc yesu mawe lo balango le balango papa ibutu yesu mawa je fais la tour na so malem na rejeter mais na makambo nyon c'est comme ba poison mambo belé surtout que 2020 ango tout dans ba coronavirus ba mambo zo ya belé ba mauvaise nouvelle ya dadi ya daye donc ba makambo nyon c'est ma belé et zo te onini personnellement na makambo nyon ngai fin du monde et ça nini bon tu no ba fin du monde tayebi temps ya fin du monde ya kanzambe nzambe mtu donc eza période oyo ya oluka nazaka na problème na barisi na bongisa na tambola bien te na bongisa na okila batu jalousie na bongisa na linga bozuya baninga te na bongisa na linga te na mona muto a sepanyo na bongisa naza na problème na nga pona nga ete nga ndengona donc naza awa nga na luche fela na yebike na comment vivre na ndenge moki so naza na problème muto na bongisa parce que babiloko to mona et comme vraiment s'il faut dire ba signe à temps de la fin to yebi ki tam so temps de la fin za lobité tam so marambo to courir nango to kene nango ti tam so biso pe to kufa ba o ba roya na sima ba okuta ngo donc c'est un peu ça donc eza vraiment période ya mutu na mutu amita la kati na ye période ya mutu atala etamboleli na ye surtout bato basimba ba kisi o basimba ba kisi lukano no ye ba kisi ngo ememo wapi bato ba yinaka baninga luko yeba après ko yina moninga etindo salema be après ko salema be etindo bomai après ko bomai ozwa nini donc soko bomine tina mishifila ozwa o remplacer ngate makambo nga na salaka o sala ngote makambo oyo emsusu mo charge nanga mukena zala nango ozwa ngo pete soko zala ta na kalane na za biso na bomi barezi ki parana Naomi na suis charge à Naomi na bomi barezi pona za charge à Naomi ngi za ta bien mais ninga na kolo bangane na za na moni charge nanga na noze kufi ezo simba sina komo luka na bomanga tika na charge wana soki zala ka ta bon mais loko eza bon te à quoi bon
Automatiquement, effectivement, il y a appel moi qui m'a dit mobile nanga tika e ndumba boy. Te nga nanti. On peut na linga la mbala batuti. Le nom se barre moko. Te non na linga la mbala. Moi c'était mais. Non na linga na mbala batuti. Ngande siko na zaka na confiance à mibala potote. Mais so buzani wana so ça est bien. Ngana na mbali na potote. Ya solo. Oh, ya solo. Ngaza na confiance à battu ya mibala potote. Naza na confiance na bango te. Donc esika ekoya eko simbeza kinzamba tindelinga soko ezana mbandaka. Soki akouta boma, soki akouta basan kusu, soki akouta na mboka na nga na mokoto, aoza le bienvenu. Bien. Oyebi na vie. Pour bébé le coup de ma fille, comment pour enregistrer na téléphone comment France. Londres, Canada. Tenga naza. Oh ce Canada bimi. C'est qui à Canada. Tenga vraiment et pas nanga sur mon enregistré peut-être kinga qu'après Sinzazi Paris on a ce que ba yanga pena o balinganga o basote nakanga o balinga musala nangai. Nga ça arrive des fois ils ont battu belé ba benganga mingi pour na ba conseil mingi nga soki moto yé oye net na minute ko tumuta ko landanga so ozipo occasion la landanga ba ko mona ko sabotage. Te barezi to timbelité au photo miyebati o ngano suneti ngane na zabu na no chef na soto ya mbala potota na fingi bango te mais na lobby yango pourquoi parce que basali batu ba aventure trop oyebe ndenge zabo eza pena na mibali msusu ndenge zabo nde na tali nanga mone na leki na tali nanga bo tabu so la ndela kali kolo o ndenge mone ndenge eyebo na kati ya akomo luka découvrir na kati kuna nini ezali asa ile on peut calculer côté là on peut likelemba na nunda lati akomo réseau siko au moins to kutala na bato oyo atalio amoni avenir et non atalio amoni nzoto nga pena na minute oyo vraiment soki batongo bakuta na occasion la nanga bakomo benga ngo torgezi ola kisani nyango wape no ano pe bien te abotango benga nga na tango luka kingana oluyeba te ke na bien te pour nini po il faut na miyeba bagezi faut na miyeba il faut na miyeba bon donc moi c'était le mami yeba même sur le plan ya ba relation amoureuse il faut na mi yeba basali biso ba aventure trop na lobi on kana nga oteke na basali nga ba aventure mais to moni yango trop ba relation relation ya moto na poto et ki alingio yeba ki boso ne 3 fois 4 fois toi biso ki nazo yaki nazalé na voyage na habité ba voyage ngo ya bango kini yaka so razu relation na mutu na Kinshasa et puis tant mususu biso tant otondimaka na ndimi na moni mobali alingi nga na ndimi na lingi eta mususu na bolingo kina lingi mobali mais mususu yeta ngazoya aoya te kina lingi mwasi awalingi mona na lingi artiste ya mobo na ya na lekanzira na kende ta mususu bango pe bazalaka mba marié te bazalaka ba divorce soki aza divorce te aza na processus ya divorce o basala séparation des corps ezanga raté wana to vanda rassemble mais to sala séparation des corps o surtout ka be moi ça aza na zema zo ka ondeli bilo basala séparation des corps ozomona donc c'est-à-dire basali biso aventure trop mutu musa ko rozala ayepe boye première fois yo moni na lingi mobali pa linga men moko bébé ozana besoin nini on a besoin problème bo ma zo mo $200 nzo na sa local kila mbongo ezozwa ba yo musuku o l'équipe boni le problème bo atindi pe nzo na tamsu ya réserver là ki yo ka tamsu $1000 yango rozwa lokola pe voyage ezara musika te lokola pe voyage ezara musika te ayaka te aye tanga ye tango avant ya orosa ba photo biloko nini wana ngo posa otindi pe ba photo na za posa boye pa sombi wana tamso tanga zo somba yizo mona ke bolingo ne mtezo sambu zo sombi sa tamso yazo mona nzoto nde mtezo ezo sombi sai msusu yo mona biloko sombi lo biloko nzo na sali ba biloko ba soda ba 2.5 € asali lope valise tango ezo ya yobi wow mobala libala ye aloba nzo futa sko ba 200-300 zwaki et puis tanga ko ya e ozala te ke o 300 € banoko na poto na kina ozonta mso kozwango te eko bakana na chantier boy na la chantier makambo na kuti na famille pe noko te na suka na ngota mso bobeta ke mso pe lisola libala vaya nazoya mona famille tanga koye komi mona famille naza na makambo be kosi lekina suka nango en tout cas pena ba calcul na rien na raisonner ke simbite nazonga
et bon auto revoir tant à raison et comme l'appareil de votre correspondant et sur l'appareil de votre correspondant comme surtout comme moi ça y a mbio nous on a zakane marié donc babilo qu'on a tout monde en trop na bande qu'on a biso et salami tout monde qui était fait pe sa biso mayele na miyeba en tout cas faut na miyeba fona miyeba babilo rezaka na kala tête tout le temps na téléphone mutu soka bengi ozo mutu kingani te oh ta musala nanga vomi on a solecté parce que na zaina musala nanga ngono tika musala nanga te parce que lo ketinjo ya vers nanga eza musala nanga ingana ko kwa banda c'est ça et puis soki azongi bongo yeba ke voyage na ko ya abeti siko calcula mutu mususu atali mando ki place mususu na kala mususu bande ko na biso mususu bangeba banda ko beba na maintenant c'est amour poto abengabi ba ezi omoni fiyo ano ya mine mission alinga kete bilamba mo ala tayi na table mo ya film boyobo ngape mobile la raso be ona na bana ko suspecter ala tsaka ona mamanda na mama banda même légal ala tsaka be mama mo mais na pesi nanga bango fotité ya bien bazana ya bien bazali ba sœur na biso do maze ba vandi wana depuis kenda ba sœur na biso amanda ba vandi wana depuis ba kenda oyoka problème moko te c'est pour dire que na kati ya ba faux ba vrai pe bazalaka mais baya kana ndenga vrai baya kana ndenga vrai mais sikoyo pena donc baya na ndenga vrai na ndenga mabete donc raisonner pena oh il passe à la tête. Donc mambo ezaka compliqué na kati ya bafo ba vrai pe bazalaka na yebi ki ba vrai bazali ba vrai bazana bon. Merci beaucoup. Un conseil pour na Adana Raïs, un mot d'encouragement et puis moi de dédicace et puis on a projet na pour na 2020 et puis pour na Victoria to kabwana biso. Oui, projet nanga isa tout ça na ba préparatif et lo moko il fait ça la manager parce que nagier to kokisa une année ils ont la police le temps to bongisa makambo so moni que c'est bon to koki ko sala ngo ne to koki ko publier yango pour na président Ada et puis le chef Raïs conseil on peut sa bango naza ba numéro na bango s'il faut le na bango mot d'encouragement ezaka ke natala ke mission Raïs na suka lobby na suka lobaki courage la nouvelle génération c'est pela na makasi donc courage on a yemo ka lobaki pas lobaki on a courage donc courage yango yemo pas zwango et puis président Ada courage pekaka et les kanango ya mpepe olika. Voilà, quelques dédicaces et puis toi la moi de la femme bah maman oui ça va on ouais bah maman totelema bah maman totelema bah maman moi de la femme bah fête en ezaka ate kola tali puta ezaki il faut to sala musala oyo bango basalaka to sala ndeti bango ndeti mibali misala mibali basalaka to sala ngo to mitala te ke naza mwasi to se sous-estimaka te to totala kende naza beloko penga pe na ko sala ngo donc to zalaka ba femme forte na bandako na biso na ba misala bisika nyonso to lekanaka donc bravo na ba maman présidente nyonso o bazo maintenir groupe o bazo tambisa ba groupe na moni maman Fatou Kayembe général major na peso mbote siko zali na pesi ne maman Bijou la reine basé belé vraiment donc mbote na bino nyonso mbote na nga na pesi na maman Mati Malumbi depuis Belgique maman kara ndenge na lobaraki ata ba bandeli mokili yo zaka maman donc mbote na yo ici kozali na pesi mbote na levier c'est presse nzazi na pesi mbote ici kozali na pesi mbote na ba nyonso balinganga Berveline na pesi mbote na papa Gitanda ba mi condoléances surtout zaki na matanga et puis na yebi que les gens zongi courage kaka ils ont kaka bato donc ba mbote bena bato nyonso balinganga Roline nzinga yanga ya kati Roline nzinga na pesi mbote sikozali et puis bato baliza tellement ebelé numéro de contact eza plus 243 89 71 52 104 plus 243 89 71 52 104. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Fini la mise en note. C'était la Nanouche et Fela comme l'invité du jour. Moi de la femme, moi dédié à la femme. Un grand merci à vous tous qui étaient tellement nombreux. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à cette grande équipe technique.
d'avoir réalisé cette émission. Alors, si Dieu nous prête encore vie, nous allons encore revenir sur ce beau plateau pour vous chercher un ou deux invités pour le cadre du mois de la femme. Merci à Déo qui était à la prise de vue. Merci à mon vieux Modeste Biapamba, Motema Yadjeni à Conastri, 2 fois par an français. Merci à celui qu'on appelle le succès garçon Bombo. Merci à Willy Claude Djama. Merci à Monica Makambofi de disques. Merci au couple de Kaka Motema Yajina, Wajina Mona Yolo Mona Dallas. Merci encore une fois de plus. Na Jules Zamon na Motema Jules en direct de la ville à Nat, Maman à Preston. Merci à vous tous qui étaient tellement nombreux. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Appelez-nous, faites-nous parvenir vos remarques et vos suggestions. C'était la base à la présentation de cette émission. Alors, il ne faut pas nous tenir rigueur par rapport à quelques propos. Par accepter, vous y avez la malade, mon besoin, il y en a des boîtes. Vous s'abonner massivement car je vous signale déjà que bientôt là vous aurez cadeau et à papa et signé d'Acosta Montina. Production, exemple de télévision, Marésie dans un nouveau producteur nature. Ça n'est fini pour aujourd'hui, portez-vous bien et bonne suite de programme sur les gens de télévision. Bye bye, bien sûr, bonne soirée. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, ndeko, tata, moi si. Yo mtoro talanga yo lingara barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu ya kafu ya kafu. Barezi baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana au moins na notification mon raison mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi na bino ba maman penaka na moi na bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman moi la bino yo barezi baza. Confiance au PC un exemple de télévision, bon peut s'en à Zéro Bêtise TV. Bon théâtre ya kafu ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana borota la en famille. Émission papa maman bana borota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. Na habité quoi. Et où ta wa ponga mo barezi baza. Monsieur le journaliste. Muto habite déontologie musala ou. Muto fan na ban ya classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mba on a Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple de TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors beau s'abonner massivement beau personne confiance quand des beau personne na salle rabno musala kitoko kuna besoin théâtre
musique bagag bozo bafilme ya solo oyo ezanga bêtise bémission ezanga bêtise télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga ba mama rubrique nanga ba mama opena bolinganga quoi obolinganga quoi nga na nga quoi ba Rési Baza exemple TV boti 0 bêtise télévision alors s'abonner car au côté na YouTube bêtise 0 bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezalo kwa ngonga au finir na notification nyonso bémission nyonso bandoko ta ba gago ba théâtre tout bandoko ta kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo 0 bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Rési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Rési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Rési Baza. Fondation Rési Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un de Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela bango parce que exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, penda touché na likamanga Rési, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, qui a Rési Baza contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et l'on a rabatache. Sopilini Kosana thème koya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un doto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.